chaîne MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balandi émission Tolika tina bonzambe et zalinga iwa bino na elisusu liboso na bino to solo la et lelo tobeta li solo ya liwa. Oui, la mort. Nani azokende kopema? Nani azokende kopema soki akufi? Parce que tozala na ba habitude moko, c'est vrai. Et nous tous akufi, nous avons l'habitude de dire paix à son âme, nous savons. Paix à son âme, paix à ton âme, tolo barango. Mais nani azokende kopema soki akufi? C'est important que nous puissions en parler. Et raison eza kaka pour que nous puissions en tirer une leçon. C'est pas en vain. Zate que non, parce que bisonde to yebi mingi comme les autres croient, ou encore de Europe que ça va te kolobaka. Rip, repose-toi en paix. To rest in peace, non, to yoko peki sabatute. Quelqu'un libre, yako sala oya sepeli, to yakoloba oya sepeli. Nani akenda couper masoka kufi? To beta lisolo liwa d'abord. Eza destin, zela mutu nyonso. Ta soki nzamba pesa mikolo ebele na se na moi okufa. Makomi ezoloba na livre ya Ecclésiaste chapitre 7. Eza tolika tina bonzambe to mesana to yekola to tanga la Bible e osunga. Ecclésiaste 7. Makomi ezoloba mieux vaut les jours de la mort que les jours de la naissance. Donc, bandion à partir à verset liboso, au bazolo ba une bonne réputation, vaut mieux que les bons parfums, et balobi les jours de la mort que les jours de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que de festin. Pourquoi bazoko préférer les sika matanga, to ya liwa que esika feti. Et verset continue et lobi, et parce que mutu oyo akufi et mémoire nae est comme oublié. Mais mutu azana bomoy. Mémoire nae ezo sala. En fait, bali balobani par là. Balobi, celui qui vit prend la chose à cœur. Passage oyo elinge talisaka na mutu nini que moment ya liwa to ya matanga esika ya matanga ezala endroit ya réflexion. Eza bisika oyo mutu tango ye il faut à réaliser surtout sur oyebaki mutu wana. Bandeko boyebi ba mawa ya ba proche bato ceux qui nous sont très chers ba membres de famille ou encore bato baza élevant dignité to bato baza renommé ba star ndenge toyebi. Eza ba mawa oyo il faut interpeller rabato. Mais ya mawana ya pas eza ke na bisika ya matanga ole bato baza na attitude moko ya réflexion. Mais malheureusement ezala le contraire. Oyo pe à son âme toyebi kulutu moko yemba. Et c'est vrai toza bato to vivre na mokili. Ata so ko tia musique na ndako na yo te mais bisika ko kende to ko lekata muso yo kango. Alobi liwa ya kala ezalaki likambo mawa ya bisiko bato bakozwa ba réflexion. Mais lelo koma esika ya liseki esika ya ba mabale salemaka effectivement. Bande koko kamwa lelo matanga koma place bato bakelakisa bilamba. Matanga koma esika ya sapologie. Et Mokomsou bien aimé, j'étais étonné. Moi, Kala, moi, Babamboul et Leki. Et heureusement que j'étais enceinte. Maintenant, ils avaient juste un simanda kunangaya. Bon, comme aza maman mori ya congolaise, to zalaranaye, maman tete. Et nalobi, ok, nabi mananga kaka, et matanga. Et en sortant, oh, papa talinga lobi nanga yozo kenanga ce matin, bien. Matanga boyanga o mesa matanga bité matanga bakenda subo tenga bité ça matanga a insister tu ba maman to za moi mitumuka na kenda ou
na bika po nazali na zemi stratégie ekeka na aboa na zemi zemi ebikisa ngai na kuta omoni mpenza moto ofrime na kwe na matanga otali likolo kiti na se lobi ozana mais matanga en fait c'est ça matanga ekoma bisika batu baye kolakisa bilamba sika mutu batu ba pièce contre pièce esika ya pièce contre pièce esika ya bamabala esika ya barendez-vous esika ya buzoba or bible ezoloba na biso tolela na bayeba kolela makomi mutu ezoloba ngo chaque chose en son temps bien aimé c'est vrai on est humain et pekisami te kofete kozala bien mais kende kosepela bisika bato bazosepela kende komela place bato bakomela matanga bato baya kolangwa na matanga c'est étonnant ke bato bakenda kolangwa na matanga ameli pe asu na contrôle te mais auti matanga donc selon la Bible matanga to liwa ya esika réflexion eza esika o mutu il faut azwa conscience ya nini ya lobi ngape na okoma boye soki songolo akufi soki kutu mobutu akufa mama bobi auti kokufa soki kutu defao akufi toyebi defao les grands sapeurs et les grands musiciens et les bogards les bogos alali na cercueil tomoni penza wana kei mais malheureusement batu bazo soit en réflexion te bazo préférer futilité donc actuellement toza na matanga mibale na communauté toza na matanga mibale na Congo mama bobi auti kokufa mama bobi la dawa mwasi ya Mobutu akufi musicien na biso munene na mboka defao akufi mais malheureusement batu bazo kipete pona nini pona mutaka lezo ko circuler lezo ko tambola ya star ya mutu moko munene ayebani bolumbu donc ezui ampleur bato bazo kipe kutu mambo ebembete baza ko beta ngote tali bangote ba betaka lisolo ya mutakala tala niveau diable aza ko distraire bato niveau satan aza ko distraire bato or matanga ya esika réflexion o mutu tanga vanda babi ngape na okoma boye bandeko boyebi bambongi ozo ko boaka de part et d'autre ba covid to perdre bato moko oyo ke ebondima te mutu si jeune bato bazo kufondire soki nini passer akufi songolo ya babiloko fa ezongisa bato et faire réfléchir et faire comprendre bato eza babiloko lobi nzamba kotuna ngo bato et ozo senga nzambe Seigneur pardonne-moi encore la chance awebisa yo ke malheureusement autuna mutu na mukolo songolo akufaka. Tu te rappelles de ton ami Patrick? Oui. Ozoy batang akufaka, oui. Ezalaki message onga na bande ko pesa yo po bongama. Osalara nini? Parce que c'était le moment où fallait yo oyeba ko bongama. Surtout bato ba kufeli ba proche. Kufeli mutu bo bando liana ti lelo lekela on di mate e master na kei. Oui, c'est ça en fait. Nzamba zo ko interpeller yo pour te dire que l'obio pour la na cercueil. Mais tant au kufa wana position na yo toko kende wapi parce que les gens disent ce muto kufi esili so muto kufi esili nango esili maramunyo se suki wana te esila kate muto so akufi esili te vie mususu ebandi et vie wana o ebandi eza éternel eza na suka te eza neti vie auto vivre na sena moite au vivre na 60 ans au kufi, na 70 au kufi, na 100 au kufi, na 120 au kufi. So au kufi, vie continue. Ce que vie wana siko na limitité. Ou soit revivre éternellement auprès de Dieu, ou soit au kende na lac de feu, Bible mutozolo banabiso ango, so fongoli apocalypse. Je crois dans chapitre Souka 22 et bazo le belabiso lac de feu balobi dehors les chiens dehors les enchanteurs et batunion so ya mabe et ba o balandaki satana na misala na ye bakokota na moto Bible mutezoloba mutu so okufi toyebi histoire ya Lazare na livre ya Luc
bandeko ba verset naza ko pesa soki toko sala ba effort to noter parce que des fois tant pour na kotanga ezozala te toyebi TV za ngonga toza limité par rapport à ba minutes tout ça et aux attentes sous lecture à 5 minutes 3 minutes c'est vrai c'est important mais ça va aider soki to sali ba effort wana to komaka ba verset po to tanga yango na ndako e ko sunga biso et bazo betela biso lisolo ya le pauvre Lazare na le riche et bato ebele bakanisaka lisolo oyo nzambe azalaka contre richesse non loin de là na komeka kofungola mwa parenthèse pourquoi bible ezopamela ba riche na livre ya Jacques bible ezopamela ba riche je crois na chapitre 4 bazoloba na bango riche bolela et parce que bozwi na bino kobikisa bino ekobikisa bino te pardon et bazopamela ba riche makomi ezoloba eza facile na chameau akota na lidusu ya tonga mais riche akota te. Pourquoi les riches? C'est simplement parce que la plupart des riches mutu nyonso tanga wana bozwi avivra na autosuffisance moko yepo na omona ke lokola na ana bozwi j'ai tout omoni mutu tanga wana bozwi soka yebi nzambe te o convaincre ete ke nzambe azali ata so akondimane ke nzambe aza mais a limiter nzambe azana besoin nzambe te. Pourquoi? Parce qu'il a déjà tout ce qu'il o mutu sengeli azala nango akoki akoka. Donc la plupart des riches ce sont des orgueilleux. Nzambe na vi na bango azala na esika te yango bo constater batu nyonso o nzamba benga azwa bango na ba état ya faiblesse ya moko oyo ke azalaka déjà na peut-être na mwa bozwi na ye ezalaka oka akutana na réalité moko oyo ke mbongo na ye ekoki kobikisa te mbongo na ye epesi solution na réalité wana te baye ba présenter ye Yesu andimeli Yesu et nzamba sali ye grâce à comprendre que nzambe nda leki nyonso. Mais sans cela tout va bien mbongo eza ma nyonso ezali basi vie ambiance tout mutu aluka nzambe mutu ayeba nzambe yango moni bible opamela nzambe Yesu a pamela ba riche mingi c'est par rapport à l'orgueil qui en est sinon par rapport ya mbongo na bango to contre mbongo na bango parce que bato bakanisa ke ba riche ba omona nzambe te to nzambe alingaka ba riche te parce que faut mutu azala mobola po nzambe a trouvé grâce na miso nzambe non c'est pas ça loin de la boeza mamto yo ko lobela lelo te mais dagi juste pour na komeka ko éclaircir côté wana ba beteli biso lisolo ya le riche et puis ba beteli biso lisolo ya pauvre Lazare wa bana okende kokolia na babiloko riche bana ko boaka et consort ebi histoire wana et sali ke na dernier jour riche akufi Lazare akufi bango nyonso mibale ba se retrouver na au-delà bisika ba wei bakendaka et bisika ba wei eza histoire pardon histoire o ezalaka lisese karatende batuba bakanisa yango soko tangi bien na makomi omona ke c'est une réalité oyo existaka do yeso bande ko beta lisolo moko oyo esalema na mokili na se na moi oyo oui par contre ba masese mosusu eza lisese mais wana ezala lisolo o abanda ko beta et sali ke ba se retrouver na au-delà bisika ba wei bakendaka bizarrement les jeunes pardon le pauvre Lazare a se retrouvé au sein d'Abraham bisika Abraham bato nyonso bazalaka na nzambe ba saint bazalaki mais riche azalaki na ngambu mosusu do bazalaki esika moko meloko bande kokabola bango ezalaki vale moko sifona benga ngo bongo et moto donc en fait il y avait même rapport ezalaki te do moko azalaki na kota malamu moko azalaki na kota mabe riche aolela alobi nkolo na tinda ta Lazare alobi bamema ta sangwe pa bandeko na ngao batikali kuna po baluka babongisa ba vivre malamu nzamba azongiseli alobi na ye bazana ba prophète kuna bazana bato bakoteya bango sango kuna bakoyebisa bango babongola mitema donc pona yo si okoti c'est déjà trop tard pour dire à une personne que na sépulcre na tombe na cercueil na séjour de mort tango mutu akufi tango zolo etali likolo tango pema ekatani
Tant nzoto est commis inerte, quand tu n'as plus de force, l'isola repentance est sili. Bisiko okende, mama kobongo la motema sili. Mama kobongo la motema eza awa na se na moi. Mama kobongo la motema eza ngai o ndenge na telemi liboso na zo biso ke Yesu ndeko pesa vi na ona Yesu. Soko so pesa vi na ona Yesu. Bongisa etamboleli na yo. Parce que le fait de donner sa vie à Jésus ne suffit pas. Yesu akoya kozwa Bible zoloba. Église o eza sans tache ni ride. Et eza incorruptible. Mouton nimeli sur le rôle à mon concept mobikisi. C'est la personne où a marché dans la trace à Christ. Parce que recevoir Christ comme son Seigneur veut simplement dire, comme son Seigneur est sauveur, sauveur se reconnaît qu'à Koufelayo. Seigneur veut dire maître. Or, disciple, à Tambolaka, na ba trace ya maître na ye. Oyo nzamba sa yesu asala asala na sena moito lolenga tambola nde lolenge yo benga mi otambola etant mwana na nzambe. C'est vrai tu peux broncher étant humain, mais tant ozo beta libaku esengeli otelema na lingara livre ya 1 Jean 5 tant onyon so mobimba bazo kolakisa biso différence ya mwana na nzambe na mwana na nzambe te. Tant 1 Jean 5 balobi boye mwana na nzambe ana semence nzambe. Mwana na nzambe te ana semence ya tata na bango wana. Mwana na nzambe ana semence ya mwana na nzambe soka beti libaku to soka sumuki atelemaka azana komikitisa wana ya kosenga bolimbisi ya kobongisa na nzambe pe ko continuer marche na ye. Et aza mutu o avivaka vie ya lisumu te. Aza mutu a pratikaka lisumu te. Qu'est-ce que cela veut dire? Broncher eza eloko mosusu. Pratiquer ou vivre dans les péchés en est aussi une autre. Mutu azo bika vie ya masumu. Et a mutu oyo azo vivre asala amabe mais aza à l'aise na mabe na ye. Akose ekobolelo asengi bolimbisi lobi akosala kosenga su bolimbisi ainsi de suite. Or, dans ces cas-là, il n'y a pas de pardon. Pourquoi? Parce que Bible Zoloba, la personne qui est pardonnée, c'est celui qui avoue, qui n'avoue pas seulement, mais qui abandonne aussi. Tu dois avouer et abandonner. Tu te masturbes aujourd'hui, demain et après-demain. Tu continues avec cette vie, mais il n'y a pas pardon. Tu n'as pas la sémence de Dieu. Ou encore, si peut-être cause à laquelle, aux amours dans solo, mais en réalité, moi, celui qui est emprisonné, yo, ozokoka ko s'en sortir te to ko bimana vie wana te, cherche les hommes de Dieu ba osunga ba obonde la pour t'aider au maintenir sainteté, sanctification, vie na yo marche na yo malamu na nzambe. Mutu na semence nzambe te a otambola neti mutu nyonso a osala mamboye motema nezo sepela a vivre vie na ye ndenge ya lingi. Et une telle personne lobi sora akufi a omona nzambe ta okebisika malamu te a okenali de tourment. Et à la tourmenter sans cesse. Na minute, na seconde, na terre, seigneur. Vie na ye yangwana. À jamais. Donc, à revivre bon, pour na libela. C'est qu'on a, c'est qu'on par contre. Moi, na nzambo azo banga nzambe. Oyo asumuki po abeta kilibaku. Azongeli nzamba azo continuer marche na ye na nzambe. Vie chrétienne, une telle personne, ce qui lelo akufi, à se retrouver dans le lieu de repos. À kende ko pe manenge Bible zo le biso na Apocalypse, à se reposer na misala na ye, ou ko landaye après. Vous voyez un peu. Donc la vie après la mort existe. Soro kufi et si la rawana tende bat bakanisa non pe à son âme et si silité. Marambu oyo sala ya malamu e ko landayo, ya mabepe e ko landayo, tu vas payer. Okofuta, okozala juger et okozala condamner. Soko rejeta ki Yesu. Soko boya kondimela. Parce que ceux qui tozo ko maintenir na ko banga nzambe na kolinga pe na kosala nzambe ezala na makasi na bisote. C'est grâce au Saint-Esprit. Yango ndeko na ngai ozolanda ngai. Et Seigneur nimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Enfin que le soko kufi, tant tozo lo ba paix à son âme. Âme na yo ezo reposer na kimia ya solo. Papa, purgatoire ezalakate. Intercession pour la bawei ezalakate. Lelo soko kufi makambo sili match sili. Ata basangise le basantu nyonso ya likolo na se babondela pona yo ekosimba te sitampe. Parce que aussi okei. Ta ya kobongisa na nzambe eza tango za na bomoi. Ta ya kobongisa na nzambe eza tango za na pema na bomoi. Ta ya kobongisa na nzambe eza tango zo tala.
makomi ezoloba muto sa koufi mémoire na eza oublié. Makomi ezoloba il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Tu seras jugé mon frère, tu seras jugé ma sœur par rapport ya lolengo tambola ki na sena moi. Ce qui est sozala qui vraiment Seigneur pour toi, oko vivre na ba trace na ye. Et l'habitant au kufa, le ciel te garantit. Mais ce qu'on va tambola na vie na yo selon yo, ok naka église, mais yo banga anon zambete. O sambela ka soi-disant, mais au salama mambu o motema esepeli et non on zamba lingi. Mon frère lelo soko kufi, atabak balobi paix à ton âme. Désolé de te dire que ton âme ne restera pas en paix. Pourquoi? Parce que tu as servi ton maître, qui est le diable. Ngate makomi mutezoloba. Bible zoloba natanga suka. Nzamba ozoba mpate. Na bataba. Bampate bazala na droite. Bataba na gauche. Et ako repousser bataba. Pona koloba na bango babouk. Pona koloba na bango. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est le temps, mon frère, ma sœur. Il y a sa relation en Zambie. Au cause de l'ondimela Yesu. Na vu dans le col, mon consipe mobile ici. Mais un moment, tout ça bateau. La vie chrétienne est vie à ona baba. On se retrouve en train de vivre une vie, il y a corruption. On se vivre vie moko, il y a compromission. Et Nzambe azoko condamné yote. Nzambe Bible zolo banabiso esengona ezali lobiko na biso. Tango yo zo reconnaître que na salaki mabe obongisi na ye ako accepter yo et tu continues une nouvelle marche. Makomi ezoloba mukolo oyo mosumuki ako se repentir na masumu na ye. Nzamba obosa na mabe nyonso sala. Nzamba qui parate. Tant qu'on a peu malabomo, c'est possible d'arranger avec le Seigneur. C'est possible de tout refaire. Au salama mingi, tu te culpabilises. Est-ce que ceux qui n'aient pas na Yesu, ako accepter ngai? Est-ce que ceux qui n'aient pas na Nzamba ko ndimanga na ko bomo na boma, na ba fortement na sala, na ba masumo Nzambe alimbisa lisumu nyonso. Yana lisumu mokote, o Yesu akufela te. Masumu nyonso ko existe. Yesu akufela yango. Yako boma akufela yango. Yako iba akufela yango. O na sala ngo million de fois na oyo ba kutu ko calculer te na sala ki numba tellement trop no mi mona salite Nzamba ondimanga te. Yaka. Toi accepte seulement. Soki ka yo ndimi masolo alimbisi mabe nyonso. Et puis vie asika e bandi na ye. Vie asika et bandit, mon frère, ma sœur, bongisa na Nzambe. Pourtant, au kufa tolo ba paix à ton âme et que âme est reposée pe na kimia. Bande kona ngai, na minute on a notre sola bout. Bato basi ba kufa. To bato ba kufi to ba auto tika biso. Ceux qui bazala ki bana na Nzambe te. Ceux qui bazali na relation personnelle na Nzambe te. Ceux qui bazali na vie à malamu te na misu na Nzambe. Bazo lela na minute oyo. Bazo beta ba cri na minute oyo. Bazo lela na ngonga oyo. Malheureusement pour eux c'est trop tard. Ozungo loro yoka liloba oyo. Ezala trop tard te pour toi. Moïse azoloba, je crois dans le livre na Psaume 75. Alobi, Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous sentez que nous devons comprendre que plus Mikolozo poussana, et un moment n'a qu'à s'éteindre, n'a qu'à zala souter, sikoyo, il faut, donc tant que nous à compter nos